pour ça ya koyeba makambo minene na kati ya mboka na biso tozali kolela se kolela malgré que lobby to betaki match oyo en tant que côté distraction ou bien côté un peu loisir mais quand un peu ko meka trop ça ba congolais moké mais nzala passe ya lotiliki makila ya bato zali kotanga mikolo na mikolo zali kopesa pasi sur ce plateau na yambi libota oyo bazali pe na pasi ba perdre ya bango pe mwana parce que bango bato baza ko lobana mambo lekana ki na prison bande ko ndenge ba kufa ki de milliers de ko bato ebele makila etangi bande ko pesi pasi so botali mboka bo ressentir que mboka c'est un peu moins malili mboka c'est un peu moins kimia ba sango ya bien te ils ont pesa pasi pourquoi il y a eu beaucoup de personnes ont déjà alerté qui côté c'est que déjà les 30 août, ma belle qui est à la peine à Katia Mboka Nabiso, bande comme ça, mais quand un peu alerté, mais juste après, tout le monde a retombé après ça, bah, écoute, Koka qui, la seule source Nabiso, Koka, vous allez coûter plus grave parce que 3 prisons, ils allaient qui ciblés pour na Koka Kozoa, bah, Makamoto Mola qui roule à la Makala, à l'occurrence, il y a prison à Ndolo, la prison à Angenga. Bisika tolingaki to beta masolo misusu mais eleki nesika wana directeur ya prison Akimi jusque là tout ça koyeba te to yebiti azali wapi ba communiquer les kaliki ministre de la justice pour na ko sanctionner to monique moto azaki adjoint naende azui relève bateau de commandement pour na ko signer intérim wana bande ko ngai awa to kosola masolo ya mboka na biso ezali du côté physique, du côté spirituel, Makila, depuis Balumumba, depuis Bakimpavita, depuis Papa Nabiso Kimbango, Kino Leloyo, Makila Nabiso Yali Kotanga. Pour ça, on a tenu la lati, c'est-à-dire que identité Nabiso, avant tout, moteur au Nabiso, que le Kabiso Moro Azate, Papa Lokelemba, Azali, représentant légal, il y a un mouvement qui Tawala, Watchtower de Babeka Kabango, Azali Pe, Moko Oya Simba Mina Passi, parce que ba enlèvement zo salema trop moko pe na libota na bango pe akufi na makambo ya prison papa Lokelemba mbote na yo mbote papa journaliste Mukendi mbote pe na bande konyoso baza kolanda biso na opale na miniti oyo na lingina pesa mingi mbote na bande ko baza libanda ya mboka na bandi mbote na papa Jadio Kongolo wana vraiment moto oyo na yebi oyo yepe ayebi na motema na ye ata ko mikolo eleki ebele mais premier elembo ya ngai mwana ya kitawala motindami ya kitawala na sala oyo babengi Kongo balingi de miracle mais na lakisa muke na papa Jadio Kongolo esika azali mbote na pesi mbote na libota na ye malgré abenga kalisusu te na pesi mbote na papa Gérard Kananga na pesi mbote na Maiva na Belgique na pesi mbote na mama bébé auti pe koleka pe na mikakatano aza pe na poto na pesi pe mbote mingi na bandeko bazali partout bakitawaliste nyoso ate Pascal Ilole ate Pascal na territoire ya Befale na pesi pe ba pasteur nyoso ya kitawala oyo bazali ko kambali ngomba mouvement kitawala na sima ya bakoko na biso oyo basopa makila pour la indépendance ya Congo. Voilà, Toyambi Awa na haut-parleur face à l'invité. Les rendez-vous, il y a chaque jour à partir il y a 14h juste et puis rediffusion à partir il y a 22h. Awa na TNT bozota la biso na Bluesat bozota la biso pe na application monene pe basale libiso okotikara na Android so za na Android okotina Play Store obeti blé OTT o télécharger application na oroki otala haut-parleur bisika nyonso kozoma malamu mingi et puis merci beaucoup plus na partenaire na biso pharmacopée Elanion bisika wapi ba papa pona bo pikiliki pona bandeko pona ba maladie na bango na plante naturelle ba koki bazo so lobiko papa Lokelemba d'abord mes condoléances surtout le babongo oui likambo o ya prison so pesa pasi évasion ne mambo le kanaki bien que tu côté un peu la même osindo mais passe d'abord est tombé vous allez la témoin na famille de perdre mwana oui papa journaliste mes condoléances na bande konyoso oyo bazangi mabota oyo ezaki na kati na prison mes condoléances biso pe toza continuer na kati ya liwawana mwana na biso akufi na kati ya prison tala pe lelo lisusu enlèvement
mwana ya grande sœur ba lever le 5e jour yangoyo. Ah, papa le Kelimba. Oui, papa journaliste. Bon, lève-moi mikolo peut tout ça mona ngotro na mboka. Eza makasi. Ndeko mukendi oyebi Congo Afrika liwa ebandi lelo te na biso ba congolais. Na okaki olobi eloko moko awa. Ko bandaka liwa kaka na bakoko Simo Kibangu te ba Kimba Vita te banda liwa na bakoko oyo barabe. Na tipo liwa ya Congo yango wana. Pona nini bato wana bayaka kobundisa biso na Congo? Est-ce que bakonzi na biso bazo comprendre loko ezoleka na Congo? Ti lelo bakoko na biso barabe baboma bango bakata bango maboko likolo ya caoutchouc pe biloko na biso moko. Ba Belge pe baye lisusu ko coloniser biso ko boma bakoko partout likolo ya mabele na biso moko. Bakoko basala ba effort nyonso ko sacrifier bomo na bango pona ko libérer mboka oyo. Eloko ni bakoko bawela na mabele oyo pour lelo to koma na 5e président. Ndeko mukendi français ekobiki samboka na biso te. Anglais ekobiki samboka na biso te. Portugais ekobiki samboka na biso te. Tozonga sikoyo. Nzambe azazo bate ndenge asalaki bato na munoko na bango. Grâce ya Tiluba ezate na Congo. Grâce ya Kikongo ezate na Congo. Grâce ya Kimongo ezate na Congo. Grâce ya Motetela ezate na Congo. Tomoni mingi kaka toza ko développer kaka français, anglais, yangwana nde liwa babengeli biso liwa. Tobabi que non ça développement non parce que mokili lelo ozomona tokendaki na Chine autorité belé ba uti na Chine ba kindaki na Chine ba Chine ba cha valeur monoko na bango mais pour se communiquer facilement il faut le anglais, le français tout ça. Ndeko mukendi koloba anglais, koloba français toboyi te za langue. Potango kolongwa wana Congo ki na France. Okokuta ba français. Il faut sola na bango na français. Soki olongwa aux États-Unis, okokuta ba anglais. Il faut sola na bango na munoko na bango. Ndenge moko, est-ce que bato wana tango bazolongwe pa na bango bazoya na Congo? Bazo multiplier ko sola na Tiluba. Bazo multiplier ko sola na Kimongo. Bazo multiplier ko sola na Kikongo. Pourquoi? Ba pesi munoko na bango vale, ba pesi bokoko na bango vale, ba pesi ba oyo mikuwa na bango soko ke meme na catholique ngana yaka konyatali kamba catholique pamba te po na yebike pasi ya Congo, liwa ya Congo, minyoko ya Congo eza catholique. Ndenge nini pasteur? Oui, bande ko lobi ba okene catholique ba okene kozwa communion. Oui, bazwa communion, bazwa liwa. Baye la biso liwa, lobi côté. Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Boy, ezali mikuwa, baza ko honorer mikuwa ya bato wana. Gouvernement belge ayaka na mission na ye catholique, mission na bango ezalaka nini na Congo, ko coloniser biso ou bien ko pesa biso valeur, ko pesa biso kimia. Ezali mission colonie, ezali mission eyaki ko coloniser biso. Nde bayaki mwasi na mobali gouvernement na mission catholique. Azali mission ya ba congolais te, azali mission ya baindo te, mission ya mindele. Et yaka po na colonisation. Donc congolais ko kiko za la catholique. Congolais ko kiko za la catholique te. Mais tout le monde a bato so na TV na film so ki bazolo ba na TV. Tango bango ba yaki na gouvernement na bango ko sala mosala na bango. Bofu kamela bikeko te. Bo sambe la banzambe ya bapaya te. Bango nde balobi na buku oyo bango bayaki kotangisa. Eloko na lingi na zongisa o muke avana continuer. Buku oyo babengi Bible ezali livre code pénal oyo batindelaki bato bazalaki na bombu pona basosola. Pe baye bakosamba na gouvernement belge na mission na ye catholique. Et église catholique ndenge yaki na Congo. Koboma moto te. Tango baza koboma nganga pape ateyaki roi te pona nini ke botika koboma ba africain pe ba congolais. Tango baza konyokola pona nini nganga pape ateyaki te ke botika konyokola. Bokuti libota wana na mabele na bango bayambi bino bapesi bino zamba bapesi bino nyoso bozala na bolingo na bango lokola boke na mayele botalisa bango mayele po. Mais errement peut tout le monde rappeler ba politicien sur la salle ba opposant mingi recours l'église catholique pour na intervenir l'église catholique peut intervenir non na kaya peut pas sur mon appel cardinal à lobby peut momoko na part ya population. Papa nangai eza na pal moko ya population bazolo bate eza mayele obiso to benga kana munoko amboka na biso na lomongo ilongaki
ndeko lobanini ilonga ki ezali bazako zwaka biso molare. Donc bazo jouer na moral na biso. Bazo jouer na molare na biso. Nde biso na munoko mboka na lomongo to bengaka ilonga ki anonga. Donc ko saka na moral na biso. Ko saka na moral na biso. Po eloko moko bazo sala te ba évêque na biso. Tant le gouvernement wana yaki na ba évêque na bango. O ete mindele création na réparation. Ba évêque na biso maye leo catholique wana tangisaki bango ya création. Pona nini ezokoma te na bano baza kotangisa na ba école na bango. Que to créer toza na matière to sala nyonso oyo ekoki ko salema na mabele na biso. Nzambe abolole te ndeko mukende. Nzambe azabolole te ba Congolais balanda biso. Ndio moni tozokende na mibeko loi ya Nzambe ekosala na Congo po Congo ezamboka ya bilaka. Nzambe akoki kotika Congo na liwa ya seko na seko te. Ndenge moko ba arabe basakana na bakoko na biso. Monene ya Nzambe wana emonanaka. Ndenge moko ba berge basakana na bakoko na biso. Monene ya Nzambe wana emonanaka ete roi akamati bisaka atiki Congo. Mais atiki mais contrôle les a toujours. Contrôle les a toujours. Atangisaki ba mindele ndombe ba indo ba mindele ndombe to benga bango ba mindele ndombe atangisaki bango molare. Ainisaki bango moral. Congolais alingi lokoso mingi alingi mbongo. Po tobikisa mboka oyo tokobikisa yango na bolingo na botosi nde indépendance. Indépendance ezali mawa kolingana kotosana kopesa na limemia kososola na tena kati na bino tribu Luba, tribu Mongo, tribu Swili, tribu Congo, 4 tribu oye bundaki pona indépendance. Esengeli tolingana toloba liloba moko ndio moni lelo na Congo toza ko marcher te po moto na moto ayaka na intérêt na ye moko kofinga koboma koyina donc kopesa na valeur te lokola yo mukendi na télévision na yo awo ngai na koki kozala tata molimo na yo ndenge okomi na télévision boye valeur na ngai esili epa na yo koyeba ngai susu te po okomi na mbongo eza bongo te il faut pesa ka tata ya molimo na o valeur oyeba ke nakomaki boye na tata ya molimo na ngai ndenge pe bakoko bakumisaka ba tata ya molimo na bango ndio moni liwa ya bakongole tokufa na zamba mabe tokufa na mboka na ville mabe tokufa na ba province mabe on existe ezali nini talelo ko eza koleka sikoyo pona papa ministre na biso ya justice papa mukendi nalingi na pesa message pa bato baza pembeni ya papa ministre Costa Mutamba ministre ya justice akokufa te Nzambe wana ndenge abatelaka bakoko na biso na massacre nyonso oyo ba berge ba nyokola ka bakoko na biso ba boma ba kunda Costa Mutamba kufa. Mais il est recherché ba kota ki na bureau na ye ba tie ba poussière comment on les appelle ba experts scientifiques ba meki un peu ko étudier ba découvrir que il y a ba poison et ainsi de suite il est en danger au jour le jour. Oui. Pesangata ba kota te pona nini ba lingi bosembo te na mboka moto ya koyaka na bosembo il faut ba bundisa ye kasi ba inisere ya katolike bato basambelaka na katolike lingombo ezanga mawa nde bango wana il faut bakotela ye yango wana Costa Mutamba isika azali akokufa te bakoko bakoprotéger ye bakobatela ye tokosenga na ba oyo nyonso abengami ndoki na Congo oyo alingaka Congo oyo abengami pe spirituel nyonso oyo alingaka Congo oyo abengami marabu nyonso oyo alingaka Congo asambela pona ministre na biso akufa te pona aye koloba réalité bosembo pona kobikisa peuple congolais pona kobikisa Afrika akokufa te moto ya liboso ngai nazo sambelaka na kombo na ye na bangonga nyonso na adresse nyonso et puis naza kopesa message oyo na bato baza pembeni na ye nga nazo kende kosenga audience epa na ye mabe na bango ezalaka nini ko minimiser koyeba teke oyo pe aza congolais aye pe na message epa na ngai na yamba na yoka ye papa ministre ya justice yambangai pasteur Lokelemba Antoine Sofaya mwana ya kitawala nazali contribuer na katina elaka ya bakoko na biso voilà to bikisa bomo na yo pe yo bikisa bomo ya bakongolais parce que bureau ezami balé photo le kana bureau politique wana ete côté ya administration pe tozonga na spiritualité na biso bakongolais mosala eza kokufa parti ya intérêt personnel moto alingi kaka amikumisa ye moko ndio moni
liwa oyo eza komema biso bandeko nyonso bakufisaki bandeko na prison makala ngai pe naza contribuer na liwa wana nzambe apambola bino bofanda na kimia makila wana za touché pour contribuer makila wana ya bandeko na biso na ya bakoko na biso ekoganga ndenge makila ya belle ganga na mutu ya kaini. Voilà, alors aujourd'hui 7 septembre samedi tout ça en direct bandeko Boroki otinda ba message puis comme on attend il y a libre antenne s'il le faut pour na remettre un peu au interagir na bino longo alors bazaki koganga likambo moko zaki est-ce que na mona na prison informa ki bino likambo moko ou bien tout ça baninga comment est-ce que bozoki sango wana liwa journaliste mukendi liwa wana eza pamba te eza na tina bakenda ikobimisa ba Rwandais mwana wana abenga ngai bazaki mibale oyo akufi na oyo atikali na bomoi bakendaka kobimisa ba Rwandais tala Rwandais ndenge aza kosakana na Congolais mais baké ko sauver bomoi ya ba Congolais babomi bona selo ba information ba Congolais na est bazoboma ba Congolais partout mais baké ko sauver bomoi ya ba Congolais na prison makala pona koboma ba Congolais indépendance oyo bakoko basopaka makila pona peuple congolais pona bakonzi ya lelo mokonzi ya mboka ba ministre ba député makila wana oyo bakoko na bino basopa po bokoma na bokonzi wana po na époque ya colonisation muindo te azalaka na poste muindo te babenga ministre muindo te babenga président muindo te babenga député ko banda na localité ti na président e kambama ki na mindele siko bakoko mabeni ni basala pona bayoyo babundela ki pona bapesa bango bokonzi Rwandais baza ko boma bandeko na biso na este basi na zemi bazokufa bana ya mike bazokufa ba inosa bazokufa chaque jour na este bazoboma bato ba Rwandais baza na boloko na prison na biso wa na Congo pe baye ko sauver bomo ya ba Rwandais po baboma ba Congolais. Oui, ndeko mukendi parce que ba dossier tout ça rango awa même na ba source mususu oyo na zarango parce que ba investigation zali ko continuer pour ba ko camper procédé chez bandaki oyo un Burundais un sujet burundais ozomona Burundais moko andimi abanda abelé en fait non ça a révélé mambo et bombamaki alobi en complicité na quelques Congolais on a selon la source na biso na ndenge ba investigation ça se continuer et ça continuer que vous allez traiter en complicité na ba Congolais na ba Rwandais misusu contre pour la plan moko ezalaki ya mabe pour la 3 prisons wana ça fait très mal ba Congolais bazali ko se comploter na ba étranger botala siko les prix à payer bakongomani bakufi ebele. Alors on va aller suivre cet élément. Le ministre de la Justice Constant Mutamba ndenge mo asala qui descend parce que ça fait très mal bandeko ba numéro na biso zaliwana mingi ba famille bazaki touché ba bengi biso et tout ça la passe. Alors en l'image résultat, ça c'est un sabotage des actions du chef de l'État et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus à Makala, sans tenir compte de la capacité de cantonnement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé. Combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement? C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner.
De retour sur ces plateaux, là tout le monde il y a visite et puis ils ont fait ça passer papa le kelemba alors toujours il y a d'abord le Camboya makila là parce que Bakangi moto a chargé na makambo etali électricité na côté à prison parce que bande comme ça baza pembeni ba tourner ki bango miso baza lo bakeno pour qui depuis 17h pour kozonga na ba 20h tout ça Bakangi et directeur ya prison yemoko porté disparu tout ça que quelque part réellement nandenge ministre yemoko zo lo Bakangi kabisa sabotage c'est que vraiment bakongomani likolo ya mbongo bazali ko trahir mboka na bango. Merci papa journaliste ba congolais en tout cas yo kanisi nani azosala yango eza ba congolais eza ba kondio batiaki na esika wana mais tokolobelaka Congo ba congolais ba mususu wana baza ba congolais te po congolais akoki kosala ndeko na congolais bongo te po ba koko ba sacrifier ka bomo na bango po na biso indépendance na dépendant ndio tozalaka coloniser indépendant de bakoko basopa makila na bango pona kosengela biso bokonzi 5e président premier président Kasavubu deuxième président Mobutu troisième Kabila le père quatrième Kabila Rais 5e président Félix na époque ya colonisation moindo akokaki kokoma président te mais na sacrifice ya bakoko na biso nde bakomi bakonzi mais balongola français na kati na bango baya na kriti na munoko na mboka na biso sambisanga na lomongo na koyeba kosamba na lomongo ezala réseau ezate ezala réseau ezali à partir na zolo ba monoko ya mboka na ngai na koyeba ko multiplier oyo nga na salaki tango zo sambisanga na français nga na français te ozo pesa moto azana ton réseau nga moto nazana réseau nazangi réseau à partir ya français nzamba bolole tende ko mukendi ba congolais ba kondina biso président Félix vérifier solo ya bakoko na yo ba province eza ebele toboyi te na ye kofinga te po mingi toyaka na télévision kofinga ezali kokabwana ezali solo te nzambe pe akoki kozala wana te bakoko nyonso na biso na Congo pe na Afrika babunda po na likambo ya indépendance mwa ba elero esalema na kozanga koyeba ya ba congolais pe ba kondio bazoleka na esika wana parce que bango nyonso wana baza lokola te me banganga il faut koleka na Équateur ko vérifier bangango ezalaki wana lolenge président Mobutu azalaka ko multiplier bokonzi na ye asangisi banganga nyonso na Congo abengi bango po na Congo kobika po ya azalaki Zaire alongolaki Congo po ezalaki Congo belge aye kotia Zaire po na Zaire ebika esengeli to sa nini azui nganga na force na ye afandisi bango wana po na kobate la bokonzi na ye mais kokamwa lelo na bakonzi na biso bayebi valeur ya banganga mosusu te yango amonike na yaka na plateau oyo koyebisaka ba congolais ke nazali motindami na kati na elaka oyo po mokanda oyo roi asinyaki po na indépendance ya Congo eza na maboko ya bakitawala efandi na zamba na lomako eza na moto moko te akomema yo kuna eza consigne ngai na yaki lokola délégué ouais communicateur ya bakitawala boya na mema bino esika mokanda oyo roi asinyaki po na indépendance boye bakolongola dépendant botia indépendant mais na minute oyo toza kaka dépendant toza colonisé toza kokufa na butu na moi koma bakonzi na biso bakoki kozana mawa te mokonzi ya mboka aza pe moto mingi ya ba message ekoma kepa na etende komukeli bapimelaka ye ba message wana po bato nyonso baza wana baza bato ya ba mansoneli ba ekanka bato ya 666 bakolinga teke message ya solo ya lokobikisa ba congolais ekome pa mokonzi ya mboka noki ba congolais babika nde yango wana ozomona pasteur pe baza zinga na ye ya mokonzi ya mboka banani baza zinga na ye ba pasteur toboyi te kombo wana ya pasteur est-ce penza ngai naza pasteur oui ndeko mukendi na boyi te naza pasteur naza kombo nanga pasteur Lokelemba Antoine Sofai bosembo na lokuta nini ekobikisa mboka est-ce que bo vérifier ba pasteur ro bozomona te ke lokuta ezali na ngambo na bango na bandoto balotaki na ba prophétie na bango mingi ya ba pasteur baza kotalisa bato mbongo okozwa mbongo okobala nzambe atinda moto nyonso abala nzambe atinda moto nyonso azwa
soki okozwa tambola na bosembo ndio moni Congo ezokoma na liwa millions d'églises naza kolele pa ya papa ministre Constant Mutamba ete nzambe abatela ye pe bakoko babatela mobeko ya ba église Congo eza kokufa nde na ba église ndio moni na bato bakeye kobundisa ye wana bato ya liboso ba pasteur baza na balozi na bango bakota kota babatamaka na kombo ya basali na nzambe po basimbi bible bayebi pe komanola la bible ngo te na terme balimbisa ngai bible ezali koli ya bato bakotaki na bombu po na kolakisa bato bayaki kokoloniser bango ke eloko na bino boyelaki biso eza mabe. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 13, Actes des Apôtres chapitre 3 verset 22 makomi wana eza koloba nini? Matthieu 28, Matthieu chapitre 22 37 suka na 40 linga ya wenzambe naona motema moko na mayele ndenge moko te parce que bino pe ba pasteur bango pe pasteur nga pe pasteur le même nom le même livre ngai nazoluka vérité nga naza pasteur naza na preuve soki baza na tembe po na ngai baye ko vérifier preuve na ngai bakondi bayambinga na talisi bango preuve na ngai o ba miracle osala moki otika na yo papa est-ce que miracle kobiki sa Congo te miracle kobiki sa Congo te mais ko ba congolais ba yebisi OK eloko kobiki sa Congo ezali oyo babengi objectif mais ba congolais balinga miracle miracle nini babikisi basali miracle 64 yango babikisi Congo na nini tokende na objectif tokende na oyo bakoko balandela ka mondele bakoko bakendaka na mondele na loi nde oyo babengi livre code pénal basambi na mondele tango mondele azana tembe na bango po batanga kite amonaki bango pamba po batanga kite na sima nango baye kotalisa mondele miracle yaka nde na suka soki omoni moto aotalisa miracle liboso ezali faux miracle ezali la neti na ba TV nde bande ko batala ka boye baza ko mona ba chaîne belé ko lekisa ba pasteur mutu muso wana penja soki congolais ya vrai congolais ya zolinga congolais pe aza kolandanga na minute oyo babenganga na numéro ya téléphone na ngai 081 52 38 784 081 52 38 784 babenganga na yebisa bango tina ya ba miracle wana batanga Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16 bayoka tina ya miracle na bango wana batanga Ézéchiel chapitre 8 verset 3 ba faux pasteur batanga Jérémie chapitre 14 verset 14 basakoli ya lokuta ndio moni basali ba église ebele mboka ezokende na kokufa parce que bino bozo bimisa biblo na nzoto te mais au moins place ba bimisa biblo na nzoto ndeko mukendi naza prêt pour na conserver tous les Congolais na maladie nyos bandeko baleke pa na ngai na église na ngai liboma ezali liandi nazolongola nazobikisa maboma tuna bato baza kouta na ba hôpital tuna bato baza kouta na ba mama yem mais na kuiko ya na télévision ko sambwisa nzambe teke naza na miracle te soki moto aye na télévision ko talisa miracle azali ndoki ndengeni azali ndoki ndeko mutu asali campagne ya kubelela likitisa ngai na kotombola yo bato bazoya mopandi na ngai na komini ya Barumbu na avenue Kilosa A53 bis nde baza kotambwisa sango na ngai ngambo kona koya na télévision boete na talisa ba congolais ke nazana ko bazali banda bazobenga ngai misi mutu mbisi na benga ndeko Jadio Kongolo azana poto na Londres abenga ngai bakanga mbongo na ye na compte na banki na ebisa soki mopepe komaka na poto bakofungola compte bancaire na yo efungwami eza miracle peti mais eza lolendo te soki omoni ba congolais ba pasteur babomi mboka oyo na lolendo na lokuta na lokoso et puis soko kena ba église yango na bango batia ba fati kosenga moto aza malade na senga mbongo na likambo nini ngana tretaka nanga ofele soki moto akanisinga maboma malade nyoso problème nyoso baya téléphone parce que nini bokoko na biso elingaka ezalaka ndenge nini bokoko na biso bonzambe na biso tango totia bokoko totiaka bonzambe ya bakoko na biso tolobaka bokoko te po bokoko basali na bonzambe sa nzambe bokoko ekoki kosala te po nzambe akoki kobebisa kasa oyo kokende kobuka ke esala réaction na nzoto ya moto te ekosala mpe eloko te yango omoni ke totiaka bonzambe ya bakoko na biso esalaka moto nyonso aza na problème na malade boye aya epa na ngai lokelemba Antoine Isofa ya na avenue Kilosa A53
na barumbu. Mais qu'est-ce qui se passe alors que sur le but que Batalokuta, mais Batalokuta bazo continue toujours bazo ça va miracle. Pourquoi? Parce que bino vous avez bloqué la route. Miracle na tie yango sima. Naza kosalela objectif. Naza na posa to kendena oyo bakoko basalela ki pona monde. Miracle ezali to biki samboka na biso to tika to longa na dépendant. To kota na indépendance to lingana nde miracle yango. Miracle ezali bakonzi balingana. Ba avocat oyo bakendaki kotangela classe ya ba avocat. Basala bosembo basambisa makambo na bo. Yota la avocat ki ekotanga pona kosambisa makambo pona ko défendre. Soki ba pesi yembongo atiki côté oyo eza na raison alandi côté eza na raison te po ba pesi yembongo. Indépendance ezate bosembo ezate indépendance ezali vérité. Indépendance ezali lokuta te soki omoni ba obundisa papa na biso ba obundisa papa na biso Costa Mutamba pona nini alobi vérité ayeba landela bato nyonso ya lokuta nde bakie kosangana liboke na bango po babundisa yeke Congo to kufa kaka mikolo nyonso me nzambe wana na bakoko bakotika biso bwete ndeko mukendi ngana kotalisa miracle te miracle ezali eza ya kosala lolendo te na kitawala ngai nazali ko défendre kitawala na Kishasa mosusu azali te soki omoni na télévision yoki ndeko moko akie koloba na kombo ya kitawala na komona raba bandeko ndeko comment obo sakane saka suki belé boyo ndeko kitawala ba koma mo ebele oui soki akoloba kitawala papa na ye ya molimo abatisa ki na mai nani abatisa mi na ngai nde moto na batisi il faut tomber la combo ya tata na ye alobela kombo ya tata na ye ya molimo misala na ya tata na ye lokola ngana olobela misala ya bakoko na ngai moto akotse na mai nani ezangai moto mosusu akotse na mai te ezangai ngai nde moto na lakisi ye kitawala nani alakisi ye kitawala nani alakisi ndeko wana oyo bozolobela lelo kiliku nani alakisi ye kitawala ezangai moto na batisi ye na mai ese yalo aleki na télévision alobeli kombo na ngai omoni eloko bino ba congolais boza ko sala mabe na mboka na biso ozoluka intérêt na yo mais olingi kotombola lokumu akoko na ote nazo remercier bandeko na biso ndenge bakumisaka koko na biso fumuki bango pona mosalo ya salaki muto nyoso aza ko reconnaître ye mais okoleka na TV mosusu azoleka kofinga kombo na ayebi mosala na yete il faut lobela kombo ya koko na yo ebandaka na oya tia kiona mai nde tata na oya molimo il faut lobela ye il faut kobundisa moto wana te po azali tata na ona molimo tata na molimo ndia kobikisa bomo ina yo ndia ko sauver bomo ina yo tata ya njoto ko sauver bomo ina yo te po Nicodème batinda ki akende ko batisa mambala ya mibale c'est ça yango monike ba congolais miracle tozongisa yango sim bosolo objectif yo bakoko balandela ka totia yango liboso po to sauver mboka na biso. Voilà, on va lire le message bandeko bazo comme la biso en direct. Bonjour Rachidi, c'est-à-dire son Komboneza Rachidi Mungwela Nazolanda Bino depuis Kitambo. Est-ce que beaucoup qui retient la biso image yabat oyo bakufaki na prison? Ok, on va donc là l'élément qui va suivre. Bonjour au parleur Ezangai Ndekunangina Yeba Lingi Kolobanini. Bon, on va comprendre le message T. Voilà Eza Nini. Bonjour. Bonjour monsieur. Bon voilà, donc d'abord de l'autre côté parce que comme un message mais on va suivre cet élément, on a prison, il y a Makala, évasion, et puis on va tout juste après. Plus de 24 heures après, la prison centrale de Makala conserve encore en partie le mystère sur l'enchaînement des événements. Mais les dégâts matériels donnent à voir la violence meurtrière et la confusion qui a régné ici. Premier témoin de ce que les autorités décrivent comme une tentative d'évasion, les habitants du quartier, encore inquiets. Les coups de feu ont commencé vers 1h du matin, jusqu'à 5h. Entre 3h et 5h, ils s'entretuaient. On entendait des détonations de grenades. Nous dormions et tout à coup nous avons entendu des coups de feu provenant de la prison. On nous a dit que les prisonniers avaient traversé le mur et qu'ils s'étaient échappés. Il y a eu de nombreux morts. Témoin de cette nuit-là aussi, ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.
Des détenus qui se déplacent librement. Un premier corps. Des blessés, puis d'autres corps sans vie, encore par dizaines. D'après les autorités, le bilan est lourd. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. D'après le ministre, la situation est désormais sous contrôle. Il annonce que des enquêtes sont en cours et que les transferts vers le centre pénitentiaire sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Mais aucune information n'a filtré sur d'éventuels détenus en fuite. Dans le quartier de la prison bouclé par la police, on réclame des mesures rapides. Nous voulons que les autorités déplacent la prison car elle est trop proche de la population. Nous avons même fait partir nos familles d'ici. Si le plus grand centre pénitentiaire du pays dispose d'une capacité de 1500 places, Makala héberge en réalité entre 14 et 15 000 personnes dans des conditions catastrophiques. Premier corps, autorité, le bilan est lourd. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. D'après le ministre, la situation est désormais sous contrôle. Il annonce que des enquêtes sont en cours et que les transferts vers le centre pénitentiaire sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Mais aucune information n'a filtré sur d'éventuels détenus en fuite. Dans le quartier de la prison... De retour sur ces plateaux. Alors, Papa Lokelem Bato Tikolandanayo et Longo, moi, on est quand même quelques politiciens. Ça fait mal, hein? Ça fait mal l'État il y a prison. Nous sommes un peu désengorger un peu bateau parce que bateau le roi est belé et ça les que baléo est belé. Ouais, là toujours bande quoi allez-y. Merci papa journaliste Mukendi Nzambe apambola mosala na yo pe apesa bayinyoso bazali ko sala na obwanya pona kotalisa kapenza oyo eza kotala na Congo. Ba Congolais bo kitisa mitema to sambela Nzambe ya bakoko na biso na motema moko na likanisi moko to pesa na toli ba konzi na biso ba konzi ya Congo ko banda na presidenti na ba ministre message ya mission kitawala eleki mingi na ba television na kati na bino boyamba message oyo elingi ko sauver mboka Congo na minute na seconde nde message oyo naza kopesa bino tala liwa oyo bandeko baza kokufa lokola banyama na este liwa partout na ba province nyonso enlèvement partout bakonzi bosunga Congo makila ya bakoko na biso esopana pona bokonzi ya Congo bakoko bawela kampifo mibale ete mabele na biso eza na nyonso mondele atika mabele na biso bokonzi ya mibale ezali bino bozwa mpifo ete bofanda na gouvernement bosala mosala gouvernement ezali ko sauver mboka te ezali ko boma mboka. Pourquoi yo moto nyonso ya motema mabe ya fandi wana makila ya bawe nyonso ya bakoko na biso pe ya bakongole ko ganga na mutu na yo. Voilà. Botika papa ministre na biso asala mosala justice esala mosala ezali accompagné na justice ya Nzambe papa justice na papa ministre na biso ya justice Costa Mutamba nazali koya kosenga audience pa na yo o protocole nani azana porti wana tango bokomona elongi nanga botikela nga nzela na mona papa ministre. Voilà, on va prendre. Na lobela ye eloko oyo nazana yango. Je rappelle parce que tokomi na suka mission na biso. On va prendre un intervenant. Oui, allô, bonjour, Obengi biso wapi. Ah, Obengi biso depuis Kinkole, Ndeko Fiston. Oui. Tu comprends tes au lobby? Voilà, peut-être aux Ubisson en retard, tout ça est sur évasion et celle qui est en prison. Donc c'était comme tout ça est ok, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, Tokomi Nasuka, Papa Lokilemba, Tokomi Nasuka, vraiment merci Bandeko Bazo Benga. Mamingi ba message Tokomi Nasuka, TV Zali Ngonga. Alors,
dernier le matin de pour répondre à l'invitation. Oui. Récemment peu Ozaki na inauguration à haut-parleur. En tout cas de comme kendi mosala malamu kotia motema mabete lokolo banda na motema malamu kende na sukati na descenda na motema malamu nzambe apambola télévision oyo ba koko ba entouré yango mikonyoso. Liloba suka ezali kaka vraiment ba congolais to lingana. Bo benga ngai na ba kanyoso. Numéro ezawana 081 52 38 784 partout na libanda mboka ba benga ngai na répondre bango na servi bango na ba problème nyoso ezanango mais naza ko kende pa ya papa Costa Mutamba ministre ya justice na senga audience ayoka ngata ministre na el kambuni ni tout ça bo pesa pona ye atinda mi pona ko sauver mboka mais ba bebisi ba ndoki pe bato mabe bakie ko bundisa ye tozala simana ye to bundela to bunda bitumba eza bitumba ya njoto na ya molimo akoyi kozala na mondoki me mondoki ya molimo azana yango te tozana minduki mibale ya njoto na ya molimo ngana na ya molimo naza pe na simana ye tango bakobeta ya njoto ngana kolongola ngo na ya molimo. Voilà, merci beaucoup, merci na koko kolofungula wazolanda biso depuis quelque part, merci na la baronne Petroni depuis Grand Monde plus 1, salutations pe na maman Bibi chez nous, salutations na Emma, hein, la voisine depuis quelque part, bah gros coucou na yo, pourquoi pas. Tout petit mbote belé na maman na nous qui soif de servir les autres bazar Olanda biso depuis la France. Merci na binonyo so beaucoup na YouTube haut-parleur TV, merci à la grande équipe technique. Il y a haut-parleur et accompagné Kibiso, coordonné par l'ingénieur Ampère, Tomoni Isha et puis de fidèle Bazakiona Kona Siré, Maramio sur les Kanama Lamo, merci na le vieux Nzingaston, pourquoi pas na Namadi Mille Solutions, de péché Mbote Belé, Mbote Ebele, Lissoso na Babino Nyoso, milliers de téléspectateurs Nabiso, Tokutani na 22h, heure il y a rediffusion. Quant à moi, je vous dis bye bye. Maintenant, nous avons merci papa pour l'invitation. Et à plus. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents.